kana boza mikolo bo comprendre biloko bino bopesi nazo na wenge nazo bana bango biloko bino bopesi po ba mettre na bino na liaka na bango na sona bango biloko bino bopesi eza bana bitende boluka loka bien bopesi bo se sauver ça la bon régime pianate c'est maître ozaia za necropole na ndako akufa sikoyo te ako remplacer mutu mususu yete ah mais soki nzamba sengi olobani ni parce que nzamba na maître biloko bino bopesi baboro mibale bopesi eza baba na bitende eza ekokani te boluka loka bien to katambula ezali yango te eza bana bitende boluka bora bien bozala bien sinon ekonoye bino ekonoye yete bino mibale ekonoye bino botie tembe bokomona biloko bino bopesi eza bana bitende yango te basengaki bino bokosaka bato te batelemisi bino bolongoli lino moko bogangi meteo oyo ya mbetenge meteo akufa. Bonjour, bonsoir, na balandi nyonso ya télévision. Bonjour, bande konangai, ça dépend na ero kuta na émission biso. Toyeli ko lebino kamo ya wenge musique 4x4. Juben piana wera son ndenge bazwaki makambo la bango bande konangai. E komi na suka bande koyi ko masekele ke tango na bango succès na bango e komi na suka ba komi na ba réclamation oyo ezali ko senga sacrifice makasi entre bango moko na bango il fallait akende po akende ko rejoindre po asela kisi parce que kisi na bango e komi na suka ba réclamation et komi kili. J'espère boyoki ndeko na biso oyo asi komisa ba secret. Ba bango ba senga ki bango ki moko na moko ameka kopesa mutu na ye moko to ameka ko sacrifier et ba sacrifice ba sali oyo aturo esimbite il fallait que ba sala ya koleka wana. Bande kotozongi muki ko bisa bino ndeko na biso Ahmed Jabi ae ko sala soki ko za producteur na bango a produire bango na stade de martyr et c'était prévu basala album pobo comprendre na suka bande kona biso yango album ebimakate pe baza na ba bilo salate. Pourquoi? Parce que ba moto na bango et sengi ba sacrifice ya makasi mais eza kosimba soute. Pourquoi? Parce que muto a changé maison na etala makambo ekomeli we rasone na jibem piana bazali na moment oyo baza luka nini bakosala pour ba ko se protéger pour succès ekei yango baza kobunisa fali aza komata baza liba nini oyo fali asimbi pour aleka bango na succès. Peuple congolais bafana kwiti boyoka oyo ndeko alobi bino bozoko net na ensemble to yaki te mutu aloba ki prophétie bolandaki mais bolanda susu ndenga za ko expliquer surtout landa mbule beti c'est pas normal ba ça la bon régime pianate c'est maître ozaia za necropole ndako akufa sikoyo te ako remplacer mutu mususu yete ah mais soki nzamba sengi olobani ni parce que nzamba na maître de l'univers te nzamba sengi nete bo nzambe azana na kati ya makambo na te eza makambo kati tala écoutez toyo kana boza mikolo bo comprendre biloko bino bopesi nazo na wenge nazo bana bango biloko bino bopesi po ba mettre na bino na liaka na bango na sona bango biloko bino bopesi eza bana bitende boluka loka bien bopesi bo se sauver biloko bino bopesi baboro mibale bopesi eza baba na bitende eza ekokani te boluka loka bien to katambula ezali yango te eza bana bitende boluka bora bien bozala bien sinon ekonoye bino yete bino mibale ekonoye bino botie tembe bokomona biloko bino bopesi eza bana bitende yango te basengaki bino bokosaka bato te batelemisi bino bolongoli lino moko bogangi meteo oyo ya mbetenge meteo akufa hélicoptère witi meteo diteo meteo mi bokenda kuna ngala nasola na bana na ye babeta masolo mbala mingi tosola na bango nasola tendeni nalela bowangi mutu na problème te meteo bosali ba contrat na meteo diteo teo comme teo oya kitsabe ndia na mbetenge bokende ko biloko kuna bosali biloko mais biloko bino bopesi eza bana bitende boluka eloko mwa bien eloko mwa propre e kangola bino soki oya kango bopesi e kangola bino nyonso biloko bino bopesi eza mike nazolo bazo yeba eza mike
mais ça bana bitende bo ça eloko moka bien ba vie bazolo bango mingi. Hein? Donc prophète wana prophétie bimisi eza lokuta te ya solo mais muti atangi te eza bango nyonso atangi ensemble amona ki pona mutu moto atangi bango nyonso eloko bino opesi bora moke boluke bora bien par rapport à mort donc prophétie wana ya ezali mais ça pona mutu moko te eza pona batu bango wana bango 3 wana mais lo bopesi eza moke boluke eloko mo bien elo ba mikolo ba tala émission ba finga te ba yebi mwana so tata kufi mwana nkoya za nkoyi meteo akufa me bana ba réclamer bo pesa loko mo bien bolo bana bitende bo pesi wana elo wa bomba te wa Marie Paul sosko wapi akosa kaima kuna yege akosa kaima vie kaima yeye akomo kufanzala bo kana nde mususu eloko bino me yango eloko wanga tingana mwana kaima na bi kaima ninga anyoka maka vie kaima nani ba vie mo Marie Paul ayebi kai ayebi nganga kisi mora amoni rien bo vie kaima boyo pesa comme na ye atie comme papa na ye yoti na Abubakar so ne farceur so to solo bango to tetu fungoli na tema ina mnoko te eloko boyo yo pesi wana eza bana mike bana mitende pesa bora bien esunga yo na muninga na yo yangwana eloko wanga na yate to bomba tiko te pour bo fingi biso to kene bon bino bomba maka so bo ba pesi bino loko bolingo ko tanga kuma mutu wana te ko fia wanga na ba imam mwalimu yebi yango mais wanga na ye biloko le kana Afrique na concert Afrique ya quadra ba imam to asaki yango ba mwalimu pato basaki yango bango bazana barumba ate bakisi nini oyo bopesaka bobandaki kopesa alo bandeko nanga j'espère bolandi ndeko na biso ndenga sili kopesa ya ye oyo ya batu ya monde satanisme lokola bapesi sacrifice oyo mérité te entre JB mpiana na Werason moko na bango ako limwa yango moni Adolphe Dominguez mikolo ya kumotambola mingi na Blaise Bula bango mibale bakomo kende kolia place moko kotambola pasi pala parce que za koluka sacrifice ya makasi esala mapo na succès zala ndeko producteur a produit bango c'était prévu album ebima bazongisa basa bananya kalame esimbite ti lelo album ebima te elo mo simbate pourquoi parce que bakomi na suka ya bakisi na bango to bilo o asengaki bango esili babiloko o utiliser batu esili tala monde ndenge ezalaka Satan pesaka na gauche na droite za kosenga e yango oyo ba exposer bango na oyo prophétie mo ebimaki prophète malobaki keno na kati ya makambo na kati ya mokilinda za komona ke artiste moko na kati ya groupe ya wenge azali kolimwa azo kufa ezali par rapport ya makambo oyo ya ba sacrifice oyo soki basali yango te moko na bango ako disparaître bande ko pesi pasi epesi mawa ya komona tobi na musique nzoko eza ba sacrifice oyo bande ko basa bibisa vie na bango babisa vie bato ebele parce que succès na bango eza toujours na mitu ya ba fanatique na bango ba oyo ba mvutaka bango nde ba pesaka bango sur moto siko bato so batiki kolanda bango bakomolanda mutu mosusu nde yango kanda ezalaka pourquoi bango basiliki c'est parce que fali pour le moment comme na monopole ya bato ebele oyo envoûté koleka bango ya wenge to veut dire fali akomi na envoûtement makasi koleka bato ya kala to kisi na bango ya envoûter bato actuellement na musique congolais oyo akomi na envoûter ba population makasi se fali pour pas handicap la merveille yango moni bato tout bazai ko ina fali pour pas pourquoi bato baza ko bakisela ye moto pourquoi ba fanatique bolakisa ye puissance yango wana monde satanisme eza mabe bande ko ngai Radio TV nde makambo lobi Radio TV nde makambo 2024 biso nyonso mingi Radio TV to s'abonner chaîne na biso ya kitoko chaîne na biso ya malamu so lingo zo makambo nyonso ya RDC na Radio TV. Merci mon ami Emmanuel Irland chaîne ya kitoko sale biso Radio TV mingi to s'abonner to sala wana so lingo makambo nyonso ya Congo politique sport théâtre musique mamu nyonso ya Congo Radio TV azana pona ba congolais tout boza partout au monde soko bala étranger bala mundele bala
West Africain obala boye yebisa mobali na yo yebisa mwasi na yo atalaka mingi Radio TV ayi mama mboka na bino po yango nde makambo yango nde bashane kilelo bashane vraiment ya kilelo quoi tobina nini de la renta na Radio TV tobina de la renta tout la musique tobina de la renta na Radio TV po Radio TV nde makambo po Radio TV yango nde eye ya sika makambo ya sika za na radio Radio TV. Mani mon ami, merci d'ailleurs. Toby. Bonjour, Nabalandinho sur Radio Télévision. Bonjour, Bandekwa TikTok. Bonjour, Nabatou, Balandabiso partout dans le monde entier. Bandekwa trouver une photo sur la des Cambo, il y a une promotion na communauté congolaise. Donc, tu es pour la communauté Nabiso, pour la promotion. Promotion, et bien, on a eu au TKK, marchandise, na yo, oyo so azana pour ça, il y a promotion. Luka biso to sur la promotion na TikTok na biso pe na YouTube na biso et on to siki ba congolais nyonso partout vous allez ozana pour ça ya produit na yo etambola biloko na ozana ngo etambola to sur la promotion na prix ya kitoko parce que ndeza awa tozana pour ça ko sunga ba congolais partout bazali na biloko basalaka ba mona clair veut dire to fongoli porte pour na mututu oyo azana pour ça ya publicité. Pour promouvoir biloko na otekaka ba produit na yo otekaka nzambe alola ako venir par rapport ya bande kolanda biso ba partageaka baso ma produit oyo zoteka yango toye et pas ya mutu nyonso azana posa ya promotion ya produit na ye oyo atekaka ezala savon ezala mafuta ezala ba produit oyo kosunga bande kolanda biso ba tâche ya banduta oyo ya kosunga pona komela neti biso moko to sala bino ba promotion pe ya kolakisa bino bakisi ya kosisa poison na kati ya nzoto pe ya kotraiter makila na biso yango tosengi ndeko nyonso partout ozali contacter biso na kati ya chaîne na biso partout to kosunga bino eza ya bino simple ndeko oyo asalaka toujours na bonzambe toza tofungoli porte na mutu nyonso a contacter biso pour tout ça la promotion ya biloko na yo oza na école oza na flat hotel na yo ozali na oza na service de traiteur toi oza na malewa na yo oza na nyonso oza pour ça pour na promotion na ba congolaise ba o tout banda biso ndeko contacter biso to ça la yo promotion na merci na ndeko nyonso à partager merci na mutu nyonso oya kozala intéressé contacter na katia Radio TV4 ezali TikTok na biso pe na Radio Télévision ezali YouTube na biso Radio News TV ezali bongo page Facebook na biso merci.